Voilà. Bande ko balandi ya radio lokole mbote na bino bisika nyos to bozwami ndenge boali komona wana to kokita fraîchement déjà na aéroport to zali bongo na Durban et pas wapi émission na bino radio lokole masolo na chaîne na bino radio lokole télévision et c'est là qui nominé parmi les meilleures émissions africaines oyo et c'est passé à la langue nationale. Voilà, yango ba sélectionné qui yango zali lokola moi Kora quoi, Kora ya Afrique australe. Alors c'est un honneur pour la biso d'abord que vous allez nominer et ça qui to komingi sikana kati guna ba ko pona mois 2 mois 3 ba émission ota banande ba ko gagner banane oyo nani nde ba to balingaka mingi. Alors dommage ba to voter eza monde entier te eza ba o bazaka local ba tela biso awa yango wana ozala ndeko na Afrique du Sud benga ya voter makasi ozala ndeko na Congo ba voter ndinga osaka te na yebi ke victoire et ozala pona biso radio lokole po ba papa ya Bwania bazalaka ba mama ya Bwania bazalaka. Voilà. Alors beaucoup remarqué ozala lokole ya Mbetu na bino to revana ndingo to komi quand même tellement eza busy dans lelo déjà na ba 18h. Alors moi ta ezalité pour ça la bino émission la bino tika to solo la kaka ero yo boye ta ko komi mo ge fatigue mo nga fatigue déjà mais to solo la na bete la bino li solo o epesi tout ko soya ko sakanate ya. Voilà, je profite pour la féliciter Michael Josh ko ça y est, merci parce que Michael Josh sponsor officiel de la chaîne Oyo, il est au four et au moulin. Donc bon profiter ko ça la window shopping na Michael Josh au compte na site au ça le window shopping ya au poni article au lango besoin ba ko ya ko tikela yo ti na ndako sikozali ya ozana partout à continuer sikozali ce que poni article ba ko ya ko tikela yango na ndako. Voilà, c'est un peu ça. Et puis tout bon te ce que vous allez na Kinshasa tout que de Kinshasa ça a déjà réservation na Genesis Hotel moko ba partenaire na biso okola la kitoko lokola ra esika azali ya boyo comprendre. Voilà, hôtel la dimension moko na hôtel il y a États-Unis, il y a Europe, il y a Afrique du Sud. Et voilà, Genesis Hotel. Bande découvrir les vacances à Kinshasa. Moi anniversaire résolu okuna to collation to fête hier bisa bango bosala yango na Genesis Hotel. Bande ko benge belé bande ko pona anti-poison, bande ko anti-poison ezali même bande ko bana anti-poison ba yebisinga iboyi. Ndenge stock select to liboso mbala open stock bande ko sila. Alors hâtez-vous. Bobenga biso to chabuna en contact na bande ko bana anti-poison pona bozo yango de po il se pourrait que eza sous natal wana te bamba tsamwa talu mwa moke mais na ebité na balobi yango so balobi to koya koyebisa bino yaya. J'insiste ko benga ngai te pas fiston pesa na numéro ya bande ko anti-poison na sora bango te numéro ya bande ko anti-poison to pesa ka yango te ba ko pesa ndi yo le numéro na yo so ko za prêt déjà pona ozwa to pesi numéro na yo oza en Europe oza la wapi na Afrique yonde siko bango ba ko benga yo po ozwa rendez-vous. Est-ce que to kan madame ndeko ce que oza prêté ya ko zwa anti-poison ko benga bisote s'il vous plaît. On a une information de stopesio awa mbuma moko ça la garantie à 6 mois ataba nikio poison ya ndenge ekozwa pendant 6 mois mbuma moko mbuma ngo ça le mbuma ya lidé sukaka soko le deux mbuma garantie à 12 mois 12 mois. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Et ça na aussi que na lobité que soko le deux mbuma tina décembre té parce que ba tu comprendre ma bé on a bu garantie à 12 mois. Donc soko le qu'on a septembre calculer 6 mois pour moko sur le deux mbuma calculer 12 mois. Est-ce qu'on comprend? C'est que bien to kopete na lisoya lisoto kopete na kopesa yo passe ya kosakana te comment est-ce que batamukili ba makambo ya batamukili baza makambo na ko sabino te finalement tout ça basote il faut ko salisa nani kongola ndenge ndeko na ye kongolais te ya lisolo yo kopesa yo passe ya kosakana te ndeko bali na kombo ya Douglas abomisi privé na ya quartier la kombo ya Tade na Nigeria mais bakuta na Nigeria mais mingi et ça yami na Benin na Cotonou ya on to kobeta le solo ya ba femme ba na passe ba ikolela
pire à la soute, il y a pire à quoi pire à chaque fois. Il y a encore le saut de Robert, le soleil à mon coussé, le seigneur n'a pas au côté au partagé. Bon, moi, papa, fils, ça, il y a un lemba, oui, ça va, pour mais là, même, nous sommes obligés, pour un respect, nabino, to kuta la kaya, nabino, tika quand même, to solo, to kuta la, to beta moi, li solo. Yaya, tu as la radio le coller pour la copiner, bino, quand tu le barres à chaque fois. Et puis, qu'on a solution pour la SPD, ça, non seulement, balandi radio le coller, mais communauté africaine, mobimba. Mini biso tu mangala yande le barres à chaque fois. Yaya, pili maman mado, on est traité ba tout estomac, ba palpitation. Ce qui ne quoi bela AVC. Tu as bela AVC au tika la malformation, maman to papa to esika totali, pili maman mado e kozongi sa yo normal. Ce qui bo pikiri ki bo kundu banzoto. Ezo compliqué yo. Tanga wisi yo wam ya maman mado e kozongi sa yo. Numéro maman mado eza na chaîne na biso stuana. Ce que ça la moté au bengi biso to kopesa yo numéro ya maman mado. Est-ce que vous comprenez? Donc on a rendé moi to sur la pembe. Comprendre? Voilà. Il y a un nombre de gens qui sont solo pour te gommer la mingité, tu mets le soto penio quand après makamukinde kenaka. Il y avait un jeune garçon, bon, un vieux quoi, vieux wana eka bat oyo, bakena Nigeria kala. Mutuni on soit kena Nigeria tebike, babenga bon baliangando. Vous comprenez? Ndemo ya makama solo oyo radio lokole yango tika tout ça ka nominé na mamba trophée. Potala siko masolo c'est que partout awa aubergine dans les karaté tondo la ya karaté ya litonga ya karaté bakakusha musika manga te avocat to boyi banana te awa c'est la ka solo na solo tellement solo mtele kaka yango masolo c'est partout tala masolo te Sénégal yé sika boy Nigeria donc masolo ya lelo sto ya liboso te Nigeria. Il y a eu balé outi Nigeria sous. Oh ya Douglas abomisi tade puis il vient naie. Ya mokili oyo. Na uté ko ba awa ba kena Nigeria kala ba benga bango ba to mutu aleka Nigeria benga kabo ba liangando. Oh ya ngwana ko fa yemba. Baliangando Baliangando basepela yaya trophée to kozwango to kamata yango pour radio le coller avec vous j'espoir together is one ensemble to move forward de comprendre voilà ndeko na kombo tade ya kena Nigeria kala avandisa makambukuna abala mwasi moko ya West Africaine togolaise. Moi, si on a développé, botana bana do famille pendant au sakanate. Voilà ndeko tade. Comment on a yé en fait, yaya, ils sont bêta le son de ngwana. Ce que bitanga combo, tanga combo. Ce que boy, tanga combo, tanga combo te mais awa tanga so combo bon. Ça va. Tanga combo ya mboka te, mais to bika tade. Na mit oyo famille a tade, ba ina pasi, ba li kolela me tade akufi. Akufi ndenge nini yango tokobeta lisolo sikabo tade atali aliangando aumela mingi na Nigeria abala mwasi na ye ya togolaise babota bana bango bazalaka très bien kasi petit na ya quartier ba petit à quartier vieux keba na conseil on peut pas kosunga n'importe qui comme ya pire petit na ya quartier ba yebala ki comme na Douglas ndeko Douglas yeko kolanda biso esiko zali Douglas totangi komo na ye Douglas abanga ndeko Douglas abanga bon tade pe totangi tade mukendi donc ndeko tade mukendi nde akufaki mutabomisa ki yo ulpare yaya biso to beta le solo kado ya pesi biso soko moni ke le solo beti oyo to beti yango malamu te yo okobenga biso na limemia papa fiston au moins du solo wana ça ya biso Douglas abomisa ki na etade te ezala ki boye to kopia espace oloba po ezali radio le coller pembe na pembe Douglas abana ko salba business na ye akendaka Congo akena Nigeria asomi biloko na ye ayena na Congo ateki consort azwa kasi ko avantage tellement pire vient na ye tade azalaka kuna aokenda fandi pa tade
asombi biloko kaka nde ezalaka soki asilisi ale asali nini azongi Kinshasa azongi Congo azongi Angola donc kaka asalaka babusiness ndenge wana. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Est-ce que vous se rappelez, il y a eu un temps Benin est facilité qui va visa pour le pays Afrique presque non surtout et comme ça non muto que Benin Cotonou ba mama ya Cotonou mbote na bino ba bisinga radio le ko na Cotonou ça va ba mama ya Cotonou bande ko Cotonou merci na bino lelo to ko so trophée voilà tangu Benin na Cotonou ko fungola G boyebi ke ba biloko ko ba puta biloko belé était me rappelle na Cotonou na Benin muso za na Nigeria muso rappelle na Benin yoka mama la ke na Benin te mama la ke na Cotonou mama Cotonou tangu l'état moni ke business se fout très bien attaqué pratiquement ba visa au félé pour la payer belé alors business et se déplacer qui ba tout ba comme ko préférer ba ke na bango Cotonou na Benin que ba ke na bango Nigeria parce que Nigeria ba visa et consort et compliqué donc business et tout là qui vers Cotonou na Benin tellement vieux ya Tadé pardon vieux ya Douglas Tadé abi et ça boy tika ngai pena mouvé na kenanga kofanda na Cotonou pour business na vivre nango yango ba client ba suka na Cotonou biso to évoluer ti Douglas a commis pardon Tadé a commis vanda na Benin na Cotonou a s'installer kuna na mwasi na ye na bana pile petit na ye Douglas ndenge presque na Nigeria Cop et baby batu ba komi ko Cotonou ye pa komi ko ya Cotonou Dieu merci pour na ye ole afuta hotel afuta ba guest house ba auberge vient na ye Tadé abi non problème ezate kutu Tadé tanga komi na Cotonou azunda kuya munene chambre moko atiki pona bapaya tangu Douglas azokoya mwasi de Tadé wa MC mwasi taye oyo leki na ngai pe na soka ye atanga na déplacement naza quelque part pesa e chambre alala lesa e fufu nyonso asala bena l'aise ya na lo bara chaque fois bande ko na ngai la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas de contrôle, yaya. Confiance est le kate. Batu musu basala basala ba mute ya malamu, basala ka mute malamu, ba yokela ka batu mwa ko yamba. Yaya. Na seule chose secret moko. Oye biso ki mutu aso ya voyage. To mutu a voyage de quelque part. Un voyage se prépare. Ata ya business, ata ya vacances. Na que si on a Cotonou, il faut prévoir un bon hôtel. Na que les visites na France, il faut prévoir un bon hôtel. Ya makambo ya ko yambaka batu oyo ezo so batu problème ya ko sakanate. Tadé pesi mitindo pa moi sina yeso ki ndeko na ngai ye alalaka aliaka normal évidemment Douglas pas bané ko ya comme ko ya Cotonou azo ko lire soka ye asali moi 3 4 mois 5 mois une semaine avant de pas vient la quartier Tadé vie confiance à ko sakarate via la kisi écoute magasin mususu donc à l'aise ya ko sakarate pas vie vie pena taki pena à l'aise qui toko tangu via tie pena à l'aise qui toko ndengo wana yaya nzoka Tadé toyebite nani abandaki mwasi ya Tadé to Douglas bayambi na ndako epa ya Tadé nzoka Douglas abandi kosala mwasi ya Tadé ya togolaise wana bakour na ba téléphone ndeko pardon allô The right what? Yeah, 14. Yeah, 14. Number 14. Room no 14. Room 14. Yeah, okay.
Voilà. Voilà, papa, il a dit qu'il y a déjà. Comme on a radio le collé, on va finir. Il se mon coussé. Douglas a dit que ça là court. A dit que ça là nani moi si attendez court. Bref, comme il bima. Na évité soki porokondo ya tade ça là qui va bé. Moi si on est togolaise, alinga qui asakara ba porokondo, ya ba congolais surtout on ne sait pas. Donc Douglas ya na otade ya quartier ya mbi a préféré over la rananda ou so sa business na yo. Mais yo préféré moi si ya kitoko o moni ko linga ezali moi si ya na yo tade pe si passe. Tellement amour et comment qui fou ba sepela qui makasi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà si ko ba na preuve ya o ezaka pembe na pembe. Et comme d'habitude, ceux qui Douglas a yé la Cotonou, na batamor, bako sakala na bangona, na mwasi ya tade peut avoir confiance lui petit. Alors moi quand moi si na yé papa na kene utika Douglas asa la course na yé, ba okena Douglas doka ba kebi yenga na bango doki. Na éviter soki moi si wana ya togolaise a comment il préféré Douglas que Tade, on ne sait pas. Bref, Tade avant disaki makambu kuna afungola ki magasin moi 3-4 magasins na kuna très bien. Baba na communauté de biens na moi chiwana ya la togolaise. Yaya wana ndenge balobi bisote il paraît soki moi si akomba na bolingo mingi epa ya Douglas ke Tade alors boyebi kende bibeloba eloko yokabola moi si tamba ezalaka aliwa. Bango ils ont préféré pour na bango na yebi to robanine babo matade to babo misatade. Bref, Tade akufa batela e poisson na biloko soki ndenge on ne sait pas. Bref, aya epesi passe solo oyo na kene rapide pour bato ya hôtel les abiso awa babomi Tade. Quel moyen bomaki Tade on n'a pas déterminé. Poisson on a pas déterminé. Tade ana la rambo à la mukate, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est quelque chose grave. Nzoka ya bosala makambo bobata maka et ça na bakambo na rabino. Ba to comme soupçonné parce que ba comment dire que ça Tade déjà Tade. Tout ce monde a peut yo Douglas wana mwasi na yo. Ndeto mona bango wana en tout cas ba so basa ba tricher et ba ça ba bien de landela. Tade a tourné Douglas Andimata jamais je ne peux pas le faire à Boya. Moi nini oyo Tade a koufela on ne sait pas. C'est une chose grave. Tant que Tade a koufi, police hier ça dit constant a koufi ndak ba jiko ba kenango. Police a linga sa l'autopsie pa yeba. Police a linga sa autopsie pour yeba, muta koufi ndenge nini? Oyebi ke moi si a Tade Moi si attendez à Boya. Moi si attendez à Boya. Moi si attendez à Boya Tade. Moi si attendez à Boya basa la autopsie. Oh. Bon ça va yo boy bon ça va. Parce que kuna on a présenté Douglas comme étant le qui attendait. Kasi yo le qui le penengani le qui on a appelé le qui na ye na boy basa la autopsie te. Bakunda kaka ndengo wana yaya yango wana air moko to voyage ka okena mboka moko songolo ezalaka bien air moko boye boza ata moi de la famille nngo ata moi de ezalaka moi kitoko tala sika boye bakundi Tade bakundi ka boye sikoyo loki Douglas pena aye ko vanda officiellement na ndaku ya Tade azu mwasi wana ya togolaise a komisie mwasi na ye consort chose grave donc te bino awa keno Tade na mwasi ya togolaise babala ki ba communauté de biens donc biloko ya Tade etikala ki ya pa mwasi wana sikona minute oyo ewumeli kutute ata inanete 6 mois. Moi si oyo a 8 Douglas a quelque bala Douglas. Donc Douglas a remplacé Tade nanda quel poto ya ta bidomoko. Douglas si ko zali so ota la biso Douglas et si ko zali ce qui ota la biso et peut si passe ya ko sakalate Douglas abanga.
utangi kombo sika pour balobi tout en kombo Douglas Abanga yango wana batu ba soupçonner siko boye c'est que Douglas Abanga abomisi Tade Mukendi et puis si passe yaya ba congolais to lingani te ngala comprendre te bino batu oyo bolandaka basi ya batu basi baza ebele do yo muto komona mwasi kitoko mwasi ya muninga atabino moko yaya atabino moko muninga bade ko yamona ndako na ye vie na quartier banda na Nigeria et po balia ngando bazalaka tangu business est mauvais et comme na Cotonou na Benin akekuna obandi koya a s'occuper na yo mwasi ne azolamba bloko bozolia lokola mama mais yo préféré ozwa mwasi ya muninga atayo moko yaya mingi babona kabasi ozomona mwasi wa kitoko mwasi aza bote aza boye c'est pas ça li mwasi ya mutu ba comportement ya kati yo yebite kasi ta yo kozwaye okomona ba comportement musu mobali na ko supporter yo mona ka mwasi bote extérieur okoma boye et puis si buzoba obandi ko regretter lokola pe bana basi mama to peine to so la pembe omoni fatigue ezali ya voyage mais to so la pembe na bino pona respect na bino ndeko boka la ndaka sa ba cour mobali donc camarade mobali na yo la ndaka yo azo kabela o ba mbongo azo sala boye yo ngolo ni azo kabela ba mbongo boye so na komina ye c'est que na ko sala très bien ya azo kabela ba mbongo wa na projet tanga ko zoelo ko na ngo besoin azo kabela so ba mbongo wa te d'ailleurs wa se ko lo ba ngote soki mutaye kotala yo bayambaka liboso na sucré deuxième jour sucré troisième jour yako maya pompe yango na kilo maya pompe est-ce que comme sur la pembe vous comprendre hein? Voilà ce qui est bien donc l'histoire ça mukuse ndemo wana to to na mingi te to ye totalisa yo comment est-ce que Tade akufi baloyi mutabomisi ye ezali pile petit na ye Douglas o l'histoire ça mi na Cotonou to banaki yango na Nigeria et aussi na Cotonou na Benin pasi ba congolais na yebite ba yaya bato balandaka basi ya bato botika po mabe okota yaya ata bible lobi yango kozwa mwasi ya muninga na yo te ata loi de la nature ba biloko ebo bakamukela mwasi na mbongo comment moni mutana mobali na ye déjà mais yo zolandaka mwasi ya mutu do mwasi ya mutu aleka elengi to ndenge nini etopesa pasi ya kosakana te baya basi to opene bino ko fungula mémoire parce que radio le collé ezaka mingi ba mama nanu les mamas d'abord ba papa alandaka na sima ba papa jalousie pour maman le collé ba mama oya ba mama ya radio le collé ba simba ka le collé comprendre c'est que bien moi respect wana fo ezala mwasi ya mutu mwasi ya mutu yo kolanda ende mwana te na ndenge nini na tayo moko est-ce que okomi tala lisolo muke o to bomela kiyo pona Tade akufika kaboye akufi alali alamu kite autopsie et salamité pona nini mwasi ya togolaise aboyi soit disant ndeko na ye Douglas petit à quartier pe aboyi siko na mit oyo Douglas azofanda na mwasi ya Tade togolaise wana liso na biso esuki ya partager peut-être les solo oyo sunyote au moins ngo inutile maintenant yo partager surtout ba de bala Nigeria balianga ndo na Nigeria mbote na bino yaya to partager les solo oyo na Nigeria mobimba partager yango na Cotonou partager yango sika ba de ko Tade bazali ba yo ka les solo oyo po et pesi passe ya kosakana te ba de ko ya Douglas ba yo ka les solo oyo voilà merci na bino je crois les lobo moni bisomo zaki au four au moulin la caméra bisomo to aliwana la lumière et surtout bisomo parce qu'on est seul ici pour qu'on représente Bino Radio le Colé émission au pona parce que émission oyo sunga batu ebele et là ba sepeli ko nominé Radio le Colé pour la biso pour ya sorte on appelle trophée ça va sorte on appelle les kamute nzamba ko sunga mais je suis sûr que on va rentrer avec quelque chose. Maman Eminem Mboma, personne ce courage, il y a papa Richard Watuzola, on est là. Mais Ruth Ambamba depuis les États-Unis 001, Ruth, on est là. Montenayo, Michael Josh, Mosaï Belé, Mama Chouchou Kizeka, moi si y a peintre dans Mada City, on est là, Mosaï Belé, bande quoi rater le collègue Gold, Moussou Balinga raté, Batanga Congo, on va héros dans l'ombre, on est ensemble.
partager le solo. Oh, je profite pour saluer Chris Laris Pelende, réalisateur à l'émission Oyo, Willy Laris Pelende, assistante naïe, Claudine Laris Pelende. On a la script, nous sommes sous la coordination. Il y a Mamari Naoumbi Laris Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage. Osana li solo akobeta kobomba li solo te pesa li solo ya bande route ya Nigeria balo pesa masolo bande ko ya Benin na kote mo pesa solo yo na témoignage ya kitoko olingo pesa mo dépend ndandeni pesa témoignage ko ya pesa témoignage pour esunga batu et édifier batu est-ce que comprendre c'est que bien voilà et que ndakande ngwana voilà merci na partenaire na biso Genesis Hotel et sika kitoko ya kolala depuis Kinshasa. Allez, portez-vous bien, santé de faire à tous hein. Chap chap et tchara.